ezo sala pasi pe mawa kande na lobaka nga moko pasi pe mawa la famille na makambo tokomi koyoka makambo yo ezoleka la famille ekomi kosala pasi na ebite na loba pasi po na communauté congolaise to pasi na ndenge nini bande kunanga kane bomoni lelo oyo mama Etoiline Ines TV amemeli bino papa na biso Jean-Pierre Mbemba ebele ya batuto yebi ebele ya batuto yebi histoire histoire nyonso mobimba kande na lobaka histoire nyonso mobimba ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba ebele ya batuto yebi yango toyoka yango to participa na histoire wana lelo oyo lisusu na histoire ya Congo makambo esanje lisusu kande na lobaka makambo ye lisusu na ndenge moko mosusu lisusu bandeko na ngai la famille kande na lobaka na Congo na biso tolalaka tolamuki na makambo ya somo pas possible. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na makambo ya kitoko Gavker aye penza na ba solution ya kilikili Gavker aye penza bandeko nanga po na ba santé na biso kandenge ezalaka na Gavker bika na yo libela yo oza na problème a kobota na hôpital déjà ba yebiso ke no ba matrice na yo eza malili moyen obotaka ezate la famille je viens encore vous assurer que na Gavker kuna okosimba na yo mwana kuna bakolandela yo na kitoko nyonso na esengo nyonso na koseka nyonso na Gavker simba mwana na Gavker bika na yo libela. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo penza na memeli bino papa na biso kande boyebi Etoiline ya kotaka nyonso ezala politique ezala keno e mataki ekitaki mama Etoiline na bino akotaka partout donc lelo penza toye na politique na système moko ya bien toye lelo na papa na biso Jean-Pierre Mbemba Jean-Pierre Mbemba azalaki vice-président na mandat ya liboso ya ex-président oyo tobengaka le président Joseph Kabila Kabange ye azalaki parmi ba vice-président bazalaki moi ba 5 vice-présidents yepe azalaki parmi ba 5 vice-présidents wana jusqu'à ce que après kozala bongo et yaki kosala keno après un temps bitumba ekotaki ezalaki somo
Avant na kota la mwa dimension ya makambo na biso ya lelo ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango na ye ko sensibiliser bandeko na biso nyonso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi so yozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka Etoile Ines TV zwa kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa. Bambote nanga na mama Céline Kaba na pesi bambote na madame Marie-Josée Chala, bambote na madame Gracia Mpoi, mama na biso Eugénie Zemanga, mama Joséphine, mama Titi, mama Tina et pourquoi pas mama Christine Lonongo. Na obosa na pete madame Vicky Mombonzo, madame Sidonia Siala, tonton héritier Yola na système moko yakitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye na papa na biso Jean-Pierre Mbemba, un grand politicien. Et lobi atabande kona biso ba congolais ba lobi un grand politicien, un plus grand politicien. Donc yé penza makambo politique ayebi yango soki akoti akota kango penza na kitoko nyonso ayebi na yeko ndenge nini obeta bale na ye na politique ayebi yango très bien parce que eza batu mosusu otala ka boye ata soki aza na mwa kiti kuna likolo mais otali na kamba osala lobi ka keno mutoyo aza na yata kutu politicien te ayebi ata iloko te. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, kande tolobaka la famille ba mapango ya koteka yango yo. Bande konanga ba oteka ba mapango, c'est le moment. Ngana lobaka toujours et encore eza na ba temps mosusu faut ko profitaka. Ba papa na biso ebele ti ndenge bakufa, batikela bana na bango mapango te. Pourquoi? Parce que babando lobakeno ba mapango ezalaki cher. Bazalaki na makoki te ya kosomba ba mapango. Alors, lelo oyo opportunité eye kopesa na mutu nyonso avec $350 ya pamba ozana yo na lopango la famille. Yango na eko sensibiliser bandeko na biso nyonso. Mapango yango yo ngana lobaka toujours pona lopango place akovanda totala kateke nona somba na quartier oyo batu nyonso bayebi parce que ba quartier wana avant eye bana lelo na kala wana batu bayebaki yango te.
na kilelo oyo pe ba mapango ekoma nango cher moyen okoka kuna eza te yango bomona bapapa mosusu baokufa sans kotikelaka bana na bango mapango. Bapapa bamama tosombela bana bamapango to bando tongisaka malembe na système moko ya bien. Voilà la famille kande na bando loba. Lelo na memeli bino papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Lelo toye komona ba économie ba ministre. Au ministre de la jeunesse, au ministre de défense, au ministre ministre de loisirs, de sport, toye komona lelo ba ministre bazana bango kili. Et du coup, sur ba ministre nyonso toye komona pe papa na biso Jean-Pierre Mbemba yepe azalaki nommé comme ministre de transport. La famille est comme si ebele aba Congolais. Congolais avandi à lobby, lui qui fut vice-président de la République démocratique, mais lelo oyo aye kondima. Pas seulement que andimi na kunzu, mais aye ko sala pe message na ye de remerciement. Aye ko remercier pe notre président, le président de la République démocratique du Congo, pour na kopé sa ye post wana. Donc c'est comme si Azam Tumoko Azaki moi désespéré de l'autre côté, tango poste ye aye ko zwango na maboko mibale et puis aye ko loba pe merci de l'autre côté na président na biso. Ebele ya ba Congolais bazo kamwa. Ba okamwa penza makasi na acte ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. De l'autre côté, ebele ya ba Congolais pe bazo kamwa. Balobi comment ça fait-il que papa na biso Jean-Pierre Mbemba azalaki parmi batu o babundisa Congo. Selon ba source mosusu kande boyebi. Azalaki parmi batu o babundisa Congo. Soki to monaki ba M23, la plupart de gens balobi que non ye mutu azalaki mutu ba M23. Mais comment ça fait-il que lelo oyo baya ko zongisa ye lisusu na gouvernement abando travailler wana c'est comme si akoye ba plan nyonso parce que à l'époque azwaki penza makasi to a travaillé dur. Pourquoi? Parce que ayebaki ba kwa nyonso ayebaki penza ba kwa nyonso ke non soki na ke koto yo toko kota soki to sali boye toko gagner soki to sali boye e osimba yango kutu l'ex-président Joseph Kabila Kabange akangisa ye. Pourquoi? Parce que azalaki na posa ya kimia ekota na Congo. Mais lelo oto komona na mandat ya président na biso oyo tozana ye président actuel président na biso qui est papa na biso Tshisekedi Tshisekedi Antoine Tshisekedi ebele abatu babengaka ye papa Chilolo somo ba kombo za penza ebele papa Béton, papa Fachi, papa Tshisekedi Antoine mosusu se pesa biso confusion. Voilà. Lelo oto e komona na mandat na ye aye kopesa ye lisusu poste. Et puis papa na biso aye pe kondima. Yango eyokamwisa penza ba Congolais ebele. Balobi eza na mwa likambo moko boye eza nango ya kobata mato. Papa na biso alingi ya travailler penza pona mboka to eza ndenge nini. La famille kande boyebi musala na biso toya opesa ba information, musala na biso toya kosala ba analyse, musala na biso toya kape kola musabande ko na biso ba Congolais. Mais musala na biso ezalaka teke toya ko juger batu. Kandenge na référa kabino na o Bible yebisaka biso que non, ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. La famille ebele ya batu toyebi ke mutu na mutu dans la vie azalaka na passé na ye. Nga naza na passé na nga. Ezala ya malamu ezala na ya mabe naza na passé na nga. Eza bongo ata bino bolanda nga na ndako. Na bino pe bozana ba passé na bino. Mais la plupart de temps biso ba Congolais tozwaka ba passé ya baninga. To ba passé ya batu mosusu to lata kango. To memaka ba passé na ya batu mosusu omona totie yango penza likolo. Biso tokomi kosala neti biso toza ba santu
koleka bandeko na biso mosusu. Naka penza ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba, en tout cas na boy nanga keno, na ya oh non papa Jean-Pierre Mbemba ndenga zongi boye azana ba plan na ye. Ton ndenga zongi boye na yebi nanga te. Mutu oya kela mutu eza nzambe. Nzambe nde akela biso, nzambe nde ayebaka makanisi na biso, nzambe nde ayebaka biso. Ezalaka bongo. Soki tokoti ata na ba président na biso, kandenge ba ndimelaka keno, mutu tel azala ministre, mutu tel azala président de l'assemblée, bango moko bayebaka ndenge ba o travailler. Soki ba moni keno mutu oyaza mabe. Tomona avec l'ex-président papa na biso Joseph Kabila Kabange abando écarté bato ebele mupanzi abandana bato ebele metango mona ki abando mona lisusu clarté abando mona flou de quelque part abando tia bato mosusu de côté à sala bongo. C'est de la même façon avec notre président. Quand nous sommes na fachi na biso fachi béton denga o travailler a tala a mona ayebi keno ndenge to sala boye mutu oyo aza bien mutu oyo aza bien te mutu oyo boye mutu oyo mataki mutu oyo ekitaki eza mwa bongo. Donc soki akomi komona keno makambo ezo kende bien te akotia bato ebele mupanzi oyo eza ka gouvernement ya sika ebandi talaka to votaki c'était au mois de décembre lelo oyo tokomi presque na juin toza déjà na mai lelo oyo nde toyo komona ba ministre sika babimi on peut sa bango temps mais ceux qui va travailler bien te toyebi biso nyonso keno bakozala écarté mais ceux qui va travailler bien ba continuer na ye jusqu'à 5 ans ya mandat na ye tango ko sila nde tokoyeba ndenge nini ya ko voter lisusu président mosusu. Mais pour na bande ko na biso ba congolais en tout cas bino moko kande ebela batu ba omitu naka comment ça fait-il que papa na biso aye kondima poste oyo ya ministre azala ministre de transport ye azala ki vice-président. Parfois dans la vie la famille makambo kendaka bongo yango bomona bato ebele lelo aza licencié avant na ndako 10 ans sans musala. Pourquoi? Parce que non aza licencié nako sala te musala oyo eza musala niveau nanga te no zela musala niveau nanga yango tomona ebele ya bato 10 ans basala kate. Mais omoni mutu lelo oyo diplômé abanda na titre moko ya muke titre moko eza kutota na sens te ami kitisi mais lelo oyo akomi à la hauteur lelo oyo bakomi kobenga ye patron. Pourquoi? Parce que la personne a été patient, la personne a été patiente. Ezalaka bongo mosusu na vie ezalaka malamu mingi komi kitisa soki omi kitisi Nzambe pe de son côté à kotombola yo. Mais soki yo kozalaka mutu keno parce que nazaki vice-président, ba yeko proposer nga musala moko nazala ministre de transport non. Nakoki ko sala wana te. Eza ya niveau nanga te. Yango to mona batu ebele ba o tambola sans misala. Bazana misala ko sala te. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyelio, offre Oyo, Ezali, Nakati ya Maluku, vente ya terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa Nakati ya commune ya Maluku, terrain Oyo, Ezali Kitoko, Ezali n'emplacement ya bien, Ezali plat. Ezali terrain Oyo, Ezali na problème ata mon côté. Andeko na biso zali kota la biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali côté kamana $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.